et qu'au bima locaux là, bah, ça la lucratif sur la situation de guerre. Donc, non, non. Un artiste, par exemple, qui exige 100 000 euros comme cachet à concert et à bon, ce que va payer 20 000. Aza solidaire déjà. Parce qu'à réduire, c'est en dessous. Motou yanaye pour que au générer et permettre bino, bon, qui ça l'art de l'autre côté. Mais les artistes ont été payés. Toute cette équipe où tout le monde qui a pressé médias ou Kinshasa yaka, bah y en a bambon na bangote. Ils vont pas le dire. Mais aucun média ou outil Congo et awa et na mbongo na bango. Tout était pris en charge. Hein? Tout était pris en charge par l'État congolais. Mais qui peut s'élever aujourd'hui, prendre le courage de se prononcer et dire que Bisso Tozaki ba producteur exécutif. Mais bateau va produire, va financer en gros, c'est l'État congolais. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up Kinshasa, big up Brazzaville, big up Belgique, big up na Paris, France, big up na Afrique du Sud, big up na Canada, big up na Mikili États-Unis, na Chine, na Angola, big up na Brésil, bisika tubozo talabiso, bambote comme la bino bisika boza, toute la Boalwood family, vous qui êtes de partout, les Boalos, topesi bino bambote, ya monene boye, mbote ya monene, pour na Boalwood family au bazar de partout, bazo landabiso, na minute oyo. Je vous reviens, je suis donc la gourou de mon temple, je vous reviens avec ce nouveau numéro et parler, échanger avec vous. C'est un plaisir pour nous de le faire à chaque fois. Boalwood TV, la meilleure chaîne YouTube du moment, et toujours la systématique temple du milieu du village, on revient. Il y a plaisir, il y a trop. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Aucun artiste musicien, ce qui c'est le et qu'au bima locaux là, bah, ça la lucratif sur la situation de guerre. Donc, non, non. Un artiste, par exemple, qui exige 100 000 euros comme cachet à concert et à bon, ce que va payer 20 000. Aza solidaire déjà. Parce qu'à réduire, c'est en dessous. Motou yanaye pour que au générer et permettre bino, bon, qui ça l'art de l'autre côté. Mais les artistes ont été payés. Toute cette équipe où tout le monde qui a pressé médias ou Kinshasa yaka, bah y en a bambon na bangote. Ils vont pas le dire. Mais aucun média ou outil Congo et awa et na mbongo na bango. Tout était pris en charge. Hein? Tout était pris en charge par l'État congolais. Mais qui peut s'élever aujourd'hui, prendre le courage de se prononcer et dire que Bisso Tozaki ba producteur exécutif. Mais bateau va produire, va financer en gros, c'est l'État congolais. Mais qui peut se lever et le dire? Parce que toute notre concentration est à l'Iwap. Il fallait pas mettre un zembo tel, il fallait pas mettre un zembo yamawa, il fallait pas mettre oyo. C'est comme objet à débat. Alors qu'on réellement, Esther, fallait qu'il y ait le même répertoire, et créer sujet parce que Congolais tout dans ma casse n'est pas sujet. Justement, parce que voilà pourquoi moi j'ai dit, et comme il faut créer distraction. Tout l'année à maman on aurait appris, ça tourne autour de 2 millions. 2 millions de dollars et bimi. L'organisation, la prise en charge des artistes et musiciens, on y a soit c'est pour ça que boya bien à bango moi et pas colo ça moi 10 000 mais bazu bambo on a bango. Tous ces artistes et musiciens avec leur kit. Ce qui c'est le qui n'a pas joué mais là bas média lobby que il a été contacté et puis bah régler compte na ending sengaki. À combien plus forte raison Fally, Sidiki Diabaté, Didibé, Moïse Mbiye et tant d'autres artistes musiciens au bas bête. Dites-moi le nom de cet artiste musicien qui a quitté chez lui de lui-même et venir prester là-bas. Parce qu'il a seulement dit oui. Aucun artiste musicien. Aucun artiste musicien. Et il prend les tout en charge à Betty Azati. Mais ça là, ça va déranger. Pourquoi? Parce que, nous avons dans le début de l'émission, de s'orienter vers Biloko et soit plaire et déplaire au public des artistes musiciens. On a créé des mystifications et des tabous. Alors, musiciens que tu vas organiser, justement, ils jouent à une politique pour pas que ça forme que l'État m'a organisé. Je l'ai dit tout haut. C'est vérifiable. C'est l'État congolais
sous la supervision ou la direction des Fonarev, ne ba organiser le Rwanda. Et ils ont utilisé des producteurs exécutifs. Bato gwa otembo ya asali production a organisé. Voilà, sombele suka na bisanga, bolobo suka na bingbele, likambo moko ebomba na ka longtemps sekele ezalakate suka makambe bimaka nango kaka na poissa. Alors, débat oyo nga personnellement na sina tchaki nangango de côté parce que c'est un débat qui divise et ba divergence c'est moi trop, ba incompréhension pesa moi trop sujet oyo. Donc concert à solidarité oyo eboti ba incompréhension trop et entre ba chroniqueur et na ba auditeur ba yoka biso mususu ba olinga to penser ka ndenge bango bazo penser ba mususu bazo linga to lobaka ka ndenge na makanisi na ye ezali biso to lobaka bongo ba mususu bazo loba biso to zalaka même langage na producteur ba mususu bazo linga to lobaka ndenge motema na bango ezo sepela to linga ebele bazo ya kotia ba commentaire awa ba yebi na bango pete bazalaki pete place makambango ezo salama. Mais comment nazoya na commentaire alingi yo orienté débat au kandingi yazo penser. Et batumsu bazala anding wana. Alors, Mombaya actuellement se trouve en Europe. Je ne sais pas quelles a été ses sources pour revenir sur ce dossier. Il y a Solidarité Congo. Alors, c'est vérifié et vérifiable. L'État congolais m'a organisé concert wana, il a déboursé à peu près 2 millions morobo et bimaki wana pour un concert. Tango nga nasalaka ba analyse na ngai bilo musu to lobaka ngo tozalaka na ba preuve te tozalaka pe na ba source te niti mingi nga tango nasalaka ba analyse parce que c'est pas pour rien na benga ngo ba analyse. Ça dit que je prends les faits qui nous est présentés sur la toile et je commence à analyser plutôt ces faits là. Ya to benga ngo ba analyse. Ça dit que nga nazalaka te ce qui n'a pas ya koluka source y information la luki source y information mais ce qui n'a source y information te à partir y a ba fait qui nous est présenté ba fait ou ba présenter biso na toile on peut commencer à analyser à partir y a ba fait on a automoni. Alors les faits qui nous a été ou qui nous ont été présentés il y a eu un concert au nom de Solidarité, l'artiste Moussous ba quantité, balobi eza caritatif, eza ofele, l'artiste Moussous ba ina ba propre frère na bango, apote yo yoka ke mbongo ebimi, ba Moussous ba pare ba senga ki mbongo, ba réseau ebimi ebele. C'est sur base de ces faits-là que nous on vient pour analyser. La plupart des analyses na salaka awa, au moment na source te memaye le kaka ya kibo moto, mamaye le kaka toza na ona bongo. Au moment où on a analysé par rapport à Autoyoki na Automoni. Alors, Mombaya Lelo a eu la source naye que le grand producteur de l'événement est l'État congolais et l'organisateur est un producteur exécutif. Déjà dans le mot exécutif, tout le monde a exécution. C'est-à-dire moto ya za ko exécuter kaka alors que ba fond na makambo nyoso et bimeli pa moto moko boye za ko exécuter kaka. L'État bimisi mbongo pour un concert solidaire bango bazwi mbongo wana babandisi ko organiser to samba boy to benga boy. Alors nazomona ke ba idée ya Mombaya na ba idée na nga na salaki analyse on dirait yeka akokutana parce que batebele ba ya o ezelo ko moko ya soli ezelo ko moko ya caritatif ezaki lo moko ya ofele ba musicien mususu ba yaki na bango ofele ba mususu basengi mbongo yango bazalaki te toyoki ya ke l'État bimisaki mbongo et puis ba musicien bazwi ba mbongo parce que mutuneti sidiki dia batena ndimita ko longwa pa na ye atiki Mali na ye soki Sénégal na ye Mali aya kokota makambo ya RDC na bino na ba propre frère et là déjà illogique. Donc, Bambongo et Bimaki. Et puis, il y a un détail au Mombaya soulevé que j'ai beaucoup aimé, où il ko échappé biso. Point moko Mombaya lobby awa sur les cachets. Un artiste qui vous demande $100,000 pour la solidarité, ce peut si à 20 000. Ça déjà solidaire parce qu'il a cassé beaucoup d'argent. Abomi, moi mbongo ebele na katiwana. Ce détail là tozaki na ngote biso tango ba biso kake oh non il y a des artistes qui ont amené toute une équipe à ses propres frais to kanisi kake bon ba yepenaka ofele maboko na makolo ya maboko na makolo ka boy impossible donc mike pesami d'accord bazui pena ba cacher ya misunité
ya musuni tendenge ba lingelaka mi bazui oyo emonana ki wana au nom de la solidarité au nom ya est de la RDC bazui oyo emonana ki mais ba ye pena maboko na makolo tende to kanisa balobi se lewe ipare abendaki pe mwa musuni na ye malga mataki te bozomona. Alors nga na sala ki analyse moko na lobi ba musicien congolais oyo basengaki mbongo na kondana ye bango te na lobaki yango bien que so moni musicien congolais asengi mbongo c'est que yoki ke shiko ebimi aboyi siko ya kobima na ye yuma ya basengi bambongo na bango sans pour autant na yoka mombaya sans pour autant na zala na ba source moko fiable na analysaki ka ndingo wana et lelo yoka ke l'état congolais des producteurs et puis financeurs et un projet ce que ba producteur exécutif nde ba Charles Tabuna ba Adidiema bango ba exécuter kaka donc l'état congolais muta organiser masolo lokola sko ko na maboko na bango ba ke nango nde ba ke nango wana raison pour laquelle ba te belé ba siliki et si ka o l'état bimisi mbongo yaya fuite ezanga raté mutu lokola wera esika o mbongo ebimi na leta wera fwa yeba mutu lokola Kofi esika o mbongo ebimi Kofi a oyeba d'accord et Kofi Olomide il a réagi en disant qu'il n'a pas été contacté TVza radio T ba image pezali. Voilà, à la question de savoir pourquoi vous avez été absent au concert Solidarité, Kofi qui répond. Personne maintenant. Moi j'ai appris à retard, j'ai appris tout ça en retard. Mais c'est bien de faire des choses comme ça, c'est bien. Mais c'est dommage que la légende de la musique en moi, j'ai à la tête. Voilà, j'espère que Toyoki vient quoi dans le lobby. Ils ne m'ont pas invité. Ils ne m'ont pas contacté, ils ne m'ont pas invité. C'est dommage que Bossa le Lugande wana légende d'Azalate. Ça c'est la réaction de Kofi Olomide. Donc, bato baki koloba awa ki basengi bambongo. Ba contactaki bango basengi bambongo, tout ça pour na koluka ko se justifier. Ozomona, pour na koluka ko se justifier, basengi bambongo. Maître Churamboma ayemba mbango na TV soki yepa liaki 5% na ye na yebite. Aya wa koloba mbango basengi bambongo, boye basengi bambongo ebele basengi ba 100 000. Preuve yango esika basengi 100 000 aza nango te. Preuve ya 100 000 aza nango te. Alors, makamba concert solidarité oyo ezo diviser bato. Eloko siko ngai nazo remarquer na makambo eza nini. C'est-à-dire que mutu na mutu azo tirer couverture de son côté. Mutu na mutu azo se défendre na kona ye. Et puis mutu na mutu azo ndima kaka mutu ya lingi ko ndimela. Neti nde to vandi kabwe. Ba ebisi biso babeti ba mission mususu 12. Batu mususu bandimi yango. Batu mususu abio babeti bango 12 te. Batu mususu bandimi yango ezaki 12 te basengaki nde mbongo. Oh ba mission congolais basengaki mbongo, loko mbongo ezaki te bayete. Ba mususu bandimi yango. Oh l'état congolais abimisaki 2 millions. Ba mususu bandimi ke l'état abimisaki mbongo. Mususu ba boya ke l'état abimisaki mbongo. Balbi concert eza organisé par l'état congolais. Ba mususu balbi te concert eza idée ya Charles Tabu na ba nani wado mutu na mutazo ndima ka o ya lingia ndima. Selon ba tendance na ba position na bango. Ozomona mutazo ndima ka o ya lingia ndima. Soki bato ya tendance oyo bazo ndima pe oyo eza na tendance na bango. Omona pe côté ya musicien oyo bazo ndima pe makambo eza ka na tendance ya musicien na bango. Alors, et le bilan Mombaya qui aura le courage de dire tout haut makambo ndenge salami. Vous pensez que Mami il est la Golongwa qui cherche à kokende poto na ba propre frère na yemoko po bino bosa ici concert à solidarité. Batwana ne sotomona ki wana ba Yves Abdallah ba Fanfan Soupi batwana tout ba ki na compte RTNC ba Marilyn Kankonde. Ba Golongwa qui cherche avec na ba propre frère na bango po bino bosa la concert à solidarité pour na Goma kuna ba na mawa. Il y a des frères qui sont sortis les gars. Il y a des frères qui sont sortis. Et on m'a dit, monsieur, m'souta bayoka yeke moi ba 2 millions mo bimi. Ba réclamer pe boche bango par na bango ya bien. Po ba ya obimi na bino ba yu mate ke bino bolie bango sko ba bima ba tintin. Non. Ya on a baki ke ngana ko condamner te bato ba sengi bambon. Comme si na yebaki. Et tombe pe awa pena ki bato ba so ki ba caché bazali.
Peut-être ba diminuer qui ba caché, peut-être ba kenda qui nango mwa boye. Mais à part ça, il y a des artistes qui n'ont jamais été contactés. Donc, à qui même pas contacté pour appeler ça ta caché nae, il y a des artistes qui n'ont même pas été contactés. Donc, bazu même pas ta ya sa caché na bango tu ya osenga mbongo. Ozomona. Après, si on a makamba boye, okomona ba Saint-Marc Tabu, ba eko bima wana. Oh, soki bo sepelite bo sala pe ya bino solidarité na nyongi po na Congo. Concert eza ya yote na Charles Tabu, na Elvis Adidiema. C'est l'État congolais qui a déboursé de l'argent. Pour bima lokola yete muta produire ango, bino ba producteur exécutif, bo siami siko na projet wana. Bo bimi ba yanke, bo bimi ba pomba, bo beti ba te ba 12 neti na filme, bo kati o bolingi bo kata, bo ke nango nde bo ke nango. Alors qu'au nom de l'État congolais, il fallait makambo salama équitablement. Il fallait makambo salama équitablement. C'est-à-dire que le rôle à l'État mutabimisi mbongo pour faire participer bana mboka oyo ezo senga bazala. Na mona batu mususu ba komene ba commentaire awa. Au concert wana bazwaki kaka juste bato yo bazana succès na poto. Bana succès na poto. Mais au moment na absence lokola yaba Tiakola ouais outi ko beta Bercy récemment on a moto à Bercy. Batikali kozwa été. Il y a des artistes qui ont fait Bercy, ça fait 53 ans déjà depuis Basala Bercy. Mais celui qui vient de faire Bercy à Motoka à Lobilobiawa, il n'a pas été là-bas. Pourtant c'est un Congolais. Ozomona do ba critère ngo izaka mami. Ba critère moko ya mami. Mutauti ko beta Bercy ana na solo Bercy na nzoto eza Tiakola mais azala kita. Ngana moni vidéo moko ya après concert. Micro baladeur après concert. Batu bazole la SDM na Tiakola. Batu bena ba bien mais c'était bien mais il y avait pas Tiakola, il y avait pas SDM. Ozomona, il y a des noms comme ça. Na poto wana pe oyo bazaki pe ko peser mais bazaki pe te neti ba naza. Ba ke black. Bazé belé batu ba kati bango. Bazé belé. So tolobika ba feri ba kofi ba inosbi. Bo ya ko so raison bango ba loko. Bongo redi azanani. Redi azanani. Et puis il y a une chose on a linga na ko lobelango te mais lokola mombaya ayena ba secret. Le belango kaka likamba configuration. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Qu'on réunir Gims, Fali, Dadju, Youssoufa, n'a pas petit au bas ça succès na France pour la configuration il y a 11 000. N'habité etam subozaki na bien besoin ya mbongo mingi te. Oh l'état bimisa qui déjà na moi billet wana boteka ki bomoni ki koki nango. Comment vous pouvez réunir ces 4 têtes-là? Bambiaka wana nyoso ya musique africaine ou ba pesaka pe na niveau à France pour besoin configuration à 11 000. Parce que la RFI n'a cessé de mentionner 11 000. Na ba publication nyoso na ba mini nyoso zo mentionné qu'à 11 000 personnes réunies sur Bercy autour d'un concert de solidarité. 11 000 personnes. Bercy, tu es bien, on a capacité à 20 000. Alors, beaucoup réunir, Bambiaka wana, pour 11 000, pour la configuration à 11 000 places. Pourquoi ne pas faire seulement la totalité du Bercy? Puisque vous aviez tous les Mbiaka. Et puis la salle n'était pas bondée. Hein. Salle en gros, qui pena pleine. Bien qu'ils aient 11 000. Sold out, on nous parle de sold out, oui, mais tant au total, la image, la salle n'était pas vraiment bondée. Et puis la capacité à 11 000. Et moi je pense que la capacité à il y a 11 000 ou même soba kenda qui na 20 000. Soba bakisa ki ba kombo misusu. O bazangi saki bo wana linga esanza. Bercy linga ki penza esanza. Et tonda y pena complètement. Et puis capacité za ki ka 11 000. Ils pouvaient prendre la totalité. Basali 20 000 places. Et dans ba artiste oyo ba fanatique na bango pe bayaka pe. Parce que tous les artistes sont différents. Même si tu es fait sur le plan international, mais la communauté. La communauté na biso.
Il y a des artistes où bako benda communauté et puis les artistes où bako benda ba internationaux. C'était ça l'idée. Où bako benda communauté baye et puis où bako benda ba internationaux baye to sangani, to sali solidarité. Neti fere so azaki wana ba golo ba koyi wana mobondo. Ba ngai bakanga ba vidéo to mona yi wana. Kofi Olobi de pareil. So vie quadra zala yi wana. Alinga pa memape ba o yayi. Inos bipe alinga memape ba o yayi. Donc ozomona que chaque artiste à son niveau alinga pa memaka abatu. Nde Bercy wana sali 20 000 places carton plein et puis sandi. Parce que monsieur na monsieur zana ba fan na ye na poto. Chaque artiste a un fan base na poto. D'accord? Alors, Pierre, moko, ya chaque artiste, ndelinga ke belisa, nzungu wana ya Bercy. Oh, bazuka ba internationaux, mais il n'y avait pas que les internationaux. D'accord? Ba artiste, oh, tozoye bisabino ke bazate, ezala ki po ba memela biso, ba nationaux, ba fanatique na bango. Ba yena ba fanatique na bango ya ba Congolais, et puis ba Gims, ba yeli biso ba mindele na bango. Basangani sikoyo. Inde loko elinga ke salama wana. Parce que les TV ready à Messi. Vous pensez que Veredi a même qui combien de fanatiques wana? Veredi a même combien de fans wana? Ozomona. Donc côté configuration nga linga nanga olobelango te mais lokola mombaya ye na ba détail mususu. Na profiter ka peka na lobelango. Je trouve ça peu d'accord ou bien inutile. Cause la configuration à 11 000 place boza na ba tête d'affiche le rôle ba Gims, Dadju, Youssoufa. Fali na banana mike a poto ba renya ba ça la succès wana. Bokende cause la configuration à 15 000. Ozomona. Alors que bokoke cause la capacité, il y a 20 000. Bobaki si Ferré, Kofi, Inosbi, ba Tiako la ba Koti, ba SDM ba Koti. Et nga geza la maman na fête totale. Ozomona. Donc, eleki nango bien, mais bo loupé bilo mosusu bo kokai ko loupé te so bo fungola ira jeu. De so bo longola ika système ba koteri bo sali wana na ba 12 belé so bo fungola ina bino ka jeu. Bo fungoli mutema, bo fungoli ka jeu. Bo nga bo zo makambe belé o bo loupé wana. Et nga geza la historique. Bercy linga beta pena 20 000 plein ya tembe. Ti libanda. So ba SDM, ba Tiakola, ba Zayaki, ba Ferry, ba Kofi, ba Inosbi. Ba Keblak, ba Nazawana. Ozomona. Bo isoli quand même ba tout moi ebele on a poto wana pe. Bana ba kombo na bango. Ba Hiro le coq. Ozomona. Donc bon repene linga kezala maman na full. So bo kotisa ika batouana na jende bo loupé bilo mususu te. Mais bon, l'erreur est humaine et ça œuvre ya mutu. Et ça ya nzambe te, ça ne peut pas être parfait. Bozora maele mbalasima bo sala makambo bien. Parce que so bo kenonka na tendance oyo. Nde torika gouvernement bimisi mbongo boye. Ya zongi sima po bino bo bima bino nde mutu bo sali yango. Ale bino sko bo bimina bino ba yanke bo kati bana mai mususu. So prochainement bo continuer ka na idéologie oyo. En tout cas, na on a même pas tina. Ya benga la solidarité tout le temps. J'espère que prochainement pena tozolo ba boye parce que nous espérons que prochainement échanger. Prochainement échanger. Combien de batu balobi awa, c'est pas le gouvernement qui a organisé. Soki zaki concert à gouvernement nde wana elinga kezala ndingo wana. Tant on a betaki lisolo ya franc congolais awa. Franc congolais ba pesaka ba musicien mbongo po ba yembango. Ba dju ya musée ba tokufa po na Congo ba pesaka ba musicien mbongo. L'état congolais a financé ka pesi ba musicien mbongo po ba yembango. Ba tumusu ba yaki na commentaire oh eza ndenge moko te. Oh c'est pas l'état congolais qui a organisé. Alors les lois siko vérité bimi bombaya d'après ces sources fiables. Ayeli Bisabi, c'est l'État congolais qui en est le producteur. D'accord? Il a déboursé de l'argent et bah Charles Tabouna ba Didier ma ba bimika ba producteur exécutif donc ba exécuter kaka volonté il y a producteur principal. Ozomona donc tozomi na biso kana makam na lobaki ba exemple na pesa ki ba franc congolais ba tokufa pona école pona Congo ndenge l'État organisaka nzembo afuti bato. Oyo peka iza bongo mais oyo sikoyo
bana mobo basaka paré nango allez babeti bati musu 12 alors que na ba franc congolais na bato kufa pona Congo participation ezalaki à 90%. 90% ya artistes bazali ko peser bazalaki wana. D'accord? Tant on a lobby que na franc congolais artistes nyonso bazalaka te, mais la majorité ya artistes bazalaki ko peser bazala na franc congolais. Baye ko komelanga na commentaire wa o ba musicien wana o botangi wana bazo peser te. Il y a différents na franc congolais. Un artiste logo la faire rigola na poto wana. Ana fan base te balinga baya na Bercy wana. Ata baza 5000. Yebisa comme na faire rebela na solidarité Congo wana ba golo balinga baya wana na France wana balinga bazala te. Ata ba kozala 4000, ata 5000. Elinga ba kisama likola 11000 wana. Soko bozu capacité 11000 wana. Bozu na 5000 moko boye ba yeta musu pona faire. 6000 moko ba yepona Kofi. Ozomona 3000 moko baye pona Inosbi. Boko koma pe na capacité maximale. Il y a 20000. Ti boki kozoba 11000 places. Ata bino moko. O bazu bato bazo peser na France. Da France wana ba musicien o bazo peser na communauté pe baza. O communauté wana pe soki yaki nde ba place pe ebotami ebele. Ozomona. Mutu na mutu azaka na niveau na ye. Gims na Dadju ba memela biso mindele. Ba mise mususu ba memela ki biso ba wesh. Misusu be ba memela ki biso be ba congolais na biso. Ezalaka bongo c'est un mélange. C'est un mélange. Ozomona. Donc makamba solidarité oyo mutu na mutazo ndima kaka parti oyo ya linga ndima. Et so zaka bien na Charles Tabu ondima ka makamba Charles Tabu. Soko zalaka bien tenaye ondimaka ate. Neti na minito makambo mbaya lobi batebele ba oboya yango kaka. Omona ya oboya makambo mbaya. Alors que Mombaya peut-être à se ressourcer kuna partir à place aza, yo mona za na Kinshasa, ayebi même pas à se renseigner même pas mais omona oboya yango awa te, l'état bimisaki mbongo te. Bayaki na bambongo na bango moko. Bafuti bango eloko te. Tozalaka bongo biso ba congolais. Alors, nga eloko tozala ke nandima ke l'État futi mbongo, abimisi mbongo, ata na moni ba preuve te. Eza réalité. Nga bina na ondima ke l'État congolais abimisaki mbongo, ata na moni preuve te. Parce que un événement au nom ya Congo, bango bako sala ngote sans que ba tout à l'État ba bimisa ta moi quelque chose. Toyebinde mambango esalamaka. Bokoki kosala eloko moko te au nom ya Congo, au nom ya Est, sans que bo tout à gouvernement bo bimisi ata mo eloko. Isa kopiti. Omoni. Donc ngapinako les yeux fermés, les oreilles fermées, ata na monité, na ndimi nanga oui l'État congolais abimisa imbongo. Parce que jamais RTNC ko se déplacer na bambo. Si ba salango. Ba concert combien betami na poto RTNC ye moko. Azu ba billet na ye d'avion ba yebo ba. Mami Ilela. Yves Abdallah, Marilyn Kankonde, Fanfan Sumpi. Basi ba salango ba futi ba billet na bango ba ye ko assister na concert moko ya poto ya mwana mboka. Équipe mobimba ya RTNC ba longo ba ye poto. Bana bambongo na bango jamais de la vie. Jamais banda lotilobi. Et puis ba étranger wana ba yaki c'était moyennant quelque chose. Parce que za makambo na bino ya makambo na bango te bagoya maboko na makolote le roi bana miki. Donc voilà pourquoi nga nazo ndima les yeux fermés que l'État congolais avait déboursé de l'argent pour cet événement. Yango mo na lobi o basinga imbongo nga na condamné bango te. So bo bimisa mbongo na franc congolais, bo bimisa mbongo na tokufa pona Congo, pona nini bo bimisa te na solidarité Congo. Et lokola ebimi, bana droit basinga mbongo na bango. Voilà pour baki kuna pe bazupeka makasa te bazupeka mbongo. Sans kutu na yeba makamba bomba ya sans kutu na sala ba investigation makasi na mona ki déjà makambo boy. Et tango apu ya momba ya ye. Voilà. Il y a des gens qui réfléchissent na internet oyo. Ozomona, yango wana moni batu musu bakoloba boyete lobi na momba ya. Combien de chroniqueurs bozana courage à olobango. Mutu roi Charlie Prince a koloba boyete. Et il y a une minute où il faut les corbeaux et les renards kaka.
Na minute où azaka la mode les corbeaux et les renards. Il faut toujours flatter, flatter, flatter. Analyse les autres koufa pour na ba flatterie. Analyse les autres koufa, so biso tout habito côté en mode flatterie. Qui va dire des vérités comme ça? Et obimela wap, et obimele pa nani. Biso tout côté en mode flatterie. To flatter pour na visa, to flatter pour na libanga, to flatter pour na ba avantage. Nani ya koya siko koloba ba vérité. Nani ya koloba vérité. Donc voilà, merci encore une fois mon baya les pharaons. Et merci pour l'éclaircissement. Au fin ano mutute, ou ataka abatute, ou lobandeka makambo isa vrai. Ozomona. Yango nde to linga na chronique. Pour ça yango, chronique iso koufa dikola les corbeaux et les renards. Que vous êtes jolis. Que vous me semblez beau. Sans mentir sur votre ce qui plumage se rapporte à votre ramage. Chronique iso koufa pour na baba messieurs les corbeaux et les renards. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?